MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moi demandé au Babolingo et Zalina Robino le gardien du temple. La MIF a par cette vidéo n'a pas passé information pour passer message moyen à Motu ya Makasi pour Mboka Congo, surtout pour un bateau Balingaka Mboka ya Congo, un vrai patriote. Donc, on va se pelaka un jour, tu peux pas souhaiter un jour pour mon Congo pour changer. No problem. En bien. Hier, un petit à moi a tiré un message dans WhatsApp. Plus de 8 minutes. Nene sus. Namani uyoka. Nene. Année passée, Bissonio Sotowebi, juste après qu'on nommait ministre, grâce Aimé Coutino, juste quelques semaines après, tout le monde a abandonné qui ba planning, hein, projet naé par rapport il y a poste naé état ministre de la jeunesse, tout le monde qui a lancé qui message qui a solo na ba jeune qui na ba province tout et bi sonné sonné ba finga qui ba zomela qui. Alors information tout message n'a pas c'est bien qui personnellement quelques jours passés du coup il y a un mouton mais attendez tout le monde a une réseaux sociaux qui ont un projet qui a 3000 emplois 30 000 je sais plus pour comprendre et bon mais il va débloquer autant pour la formation et jeune il faut ça les lois sont pas certainement boyebi à Kenya na États-Unis à kutani na batomine na ba mindele na ba batu ndenge na ndenge par rapport il y a un projet à créer misala pour la jeune. Alors les petits messages n'est pas pesanga na on a mis le beli a boye a au funda marambongo ndenge ba betise ba mitano kuna abali ko expliquer ngalo bino mère ndenge za boye biso to kendaki parce que message ba pas ça qui message ba jeune tout ba intéressé ba za pour ça ba formation et ba lié il y a ba rencontre zalaki hein hôtel à Minene de Lix et comme on a dans les sultanats na misus ba qui n'a enrôlement et du coup ba si bon que non ba obenga bango les aïe année passée abimer et umelaki biso to le belika que non bateau bazaka bu no bo mboka mo ba conduire ba la ka ba réaliser raté alors ba uta ko ba appel ba miss ba appel ba bengi bango petit nani Moïse et singa nombre ba benga inga ba lo que non félicitations par rapport à demande na yo enregistré parce que quand des flashs le bas qui aux abagènes n'y sauté même aussi ce qui est vrai et une grande partie et belé zui bengi bango fait alors tant ba ki rendez-vous maintenant il fallait qu'il a se situer par rapport à la formation où il faut ça la topa lingo sala les petits a besoin de mère na pour na sala conduire na wala okumba pour na sala accélération ouais parce que t'as la kaka et ba tum susu ba kina ba boulangerie ba musu ba kina ba on a d'aponi domaine nae avant de continuer le solo na lingi na féliciter excellence grâce Aimé Coutino grâce Aimé Coutino grâce Aimé Coutino na bengi on bala boni lo ba congolais chapeau ba respect belé mamo konti et na tu ba commentaire si ma bandeko donc na espace il y a un an plus ou moins et grâce Aimé a sali pas au sala mambo oyo ba maman ba tata mibimba o ba sala ba na ebité na bina lobani ba décennie et ah oui parce que bazonga non ba msu ba banda bo travailler na les pères ti le bazali mais il aura longue zalate ba salate à part qu'on détourner ba mbongo na ba français kilométrage na magoda il aura msouté na rozonga les petits me dira ceci mère son n'avait pas donné aussi mon aide bisika na sa formation
tellement musika ezolianga imaginez boulot ezateka ndeto betara mitu étant ba jeune et na semaine on dépassé dans les $100 na on a dit waouh abiwi et on en a besoin de ngai osunga ngai ngako moto yo bobo mangai la famille je sais pas na en fait ça toujours serviable bato ba yeminga na linga osunga bato mais malheureusement na na possibilité de aider parce que ngamo na besoin de soigner et bon na tia parenthèse to so la ki na bisi na mbonte na yaki na passé message au premièrement féliciter excellence grâce à mes Coutinho et puis na lobanae boye en tout cas et continuer karaboye mamo konzi et likanisi mususu ezaki prochainement bon ils appellent trop tardé ceux qui beaucoup occupé ko sunga bandeko wana bo disposer ata ba bus ya l'état pour na bango et ya kozora bango esika songolo et même avant bisika ya formation parce que to yebi yango ba jeune ebele ba o cascader misu bazo uta ba bana volonté ya ko yekola musa pe osala bazo uta vraiment misika et du coup bana ba mbongo te et osala passi comment on t'a bandi formation et puis après kati et osala à peine perdu osala perte parce que bon ebimi ebele à l'état ah oui parce que l'état fouti ba formation yemoko donc bango et là bana on a besoin bandeko yo ba ok no yekola misala esa ko longola bandako na bango pe okende a fouti transport na le reste l'état à s'en charger bamsuba osala ya ba accélération bamsuba umela donc mona mutuna domaine en tout cas big up grâce à mes Coutinho misala loué yango ya ko féliciter et na lobi boye na poto hein na mamboko toza net na minicho le ba mutu na pouvoir ngana na Angleterre soki eloko moko ya malamu isalemi to initiative moko uti na pouvoir en place na nzela ministre Songolo marché député et que ça pona bolamu ya ba anglais nyonso même opposition ebeta maboko e balobela ngo sikoyo pona nini na Congo soki pouvoir en place hein malgré ba faille ezali mais à moi moke oyo basalaka topé neti elo grâce emi asali bino boyaka mbango na kofinga soit les opposants vous avez besoin de développement et changement pourquoi vous le la monter non se rappeler ne bu finga mwana mwasi oyo ba tata mikolo na ba mama mibimba ba pero luara j'ai étudié pero j'ai étudié au sala marambo oyo ba toza ba doctorat ba sala te ba sala te donc pendant ko apprendre yo ke to poye ba ke compétence et en ba doctorat te OK j'ai étudié yewana a na besoin de plus explication certainement si vous comprendre ceux qui vous avez courage ya féliciter hein et si réellement bolingambo quand na bisa bino na Congo opposant bazate opposition en Congo ezali kozala ennemi à pouvoir en place il y a combattre bango et plus que nous avons continué pour bango pe bayi baba zo banginda net ba misusu ya malamu oyo esalemaka bango balobela raté tango balansaka nini babenga ngo nini ya liboso enseignement gratuit pour na bana école primaire bat baloba ke ata so botie gratuité enseignement misale za na mboka te ne c'est pas la peine bat batanga gratuit boyoka réflexion ya bato maternité balobi vie sociale eza bien te donc du coup tant botie gratuité à maternité bat baba na robot en désordre et banana on charge na bango donc on a que des sorciers na mboka mobimba que des sorciers opposition mobimba que des sorciers mambo ya malamu ya kukumisa bango bakumisa te bango baya kufinga ko contredire ko saboter ko cracher sur yango mambo grâce emi azosala eza digne ya ko ya kozwa ba fleur ebele ya ko louer ko féliciter père obetela maboko
ba mama na ba tata mikolo bofinga mwana batu ya mukie ba tata lokola bakasamba ke ya za na experience ta zelo kota osale lokote sikoyo boye bisanga ministre nini na Congo bokomela na commentaire oh na espace à 1 an asala mamu grâce à sali to ministre nini ya jeunesse OK to ke musika te o alika na poste o ya ye asala mamu o ya zo sala bokomela ngai boto bandi ba bolingo ezali nga na gardien du temple la famille na sa vidéo moko awa pona ko encourager ministre ya jeunesse grâce à Mikutino par rapport à musala kitoko oyo azo sala oyo zo mériter ba lokumu na ebisa bino to ba robo ya ba flair tant baza na bomoi biso za na habitude ya critiquer mais to féliciter sur muto salima eloko malamu et du coup so akufinde to bandi beta masolo na ebisa bino ngana ko bana ko ya awa pona ko féliciter pe ko encourager mutu nyonso oyo ako sala eloko moya malamu et surtout pour la mboka ya Congo. Alors merci peu félicitations à excellence grâce à Mikutino na musala monene pe kitoko alaka ki kosuma ba jeune et na mambo tali misala batie ba formation en place OK pour na ba jeune ba ko la misala et pour ba kuma compétent base na possibilité ya kozwa misala ya kosala voilà. Alors na hauteur de la vidéo les qui bateau pour critiquer kaka hein les chers opposants si vous êtes des vrais opposants au ligne développement en boka misala ko misala moi féliciter bois parmi votre finga grâce mais et là sali n'est pas à 1 an na habité botangi na combat ministre oyo na espace à 1 an à sala ba mamumo oyo peuple et félicita à part Constant Mutamba bo personnellement na habité mais so bazali boko melangai o nga na ebezaka ki tozaka na ba détourneur ba magodiste hein na ba baloba français ba kilométrage comme koloba français on nous des la compétence pour na ba congolais boloba ki no atangate en expérience té akosala eloko te yewana na âge na ya muke ah oui parce que elle a moins de 30 ans, n'oubliez pas. Donc, basé Belete, félicitations encore une fois de plus. Et bien, on critique à Bofinara, Peroloa, j'ai étudié à Selma Amboyo, bateau banana doctorat va salaté, tobe va salaté, aux api, pour vous féliciter moi. Boulobagi a une expérience taille bien l'oroté. Bien, on critique à Batata Mikolo Tamandefu. Na pembe nzoto mobimba bovandi na ba plateau ya ba télévision na ba veste minene na ba mingongo kilo bo critiquer mwana bato mwasi ya moke ata sonité siko bovandi ni bo ki samote na za sire certain na kin na ba RTNC wana ba lobela rango et du coup neti mingi ba s'intégrer na bango par rapport ya génération Android batala sur la télévision des côté mamoromara réseaux sociaux donc biso bapandi ça moi réseaux sociaux bien ko betali solo pour na bato boye ba kité bato yo boza na souci en boka oyo bolingara boyeba to peut s'informer par rapport à mbozole ga mboka des exceptions il y en a quand même oyo Nandela bilembo bazola kisake effectivement bazana motema ya obungisa mboka lokola excellence grâce et Mikutino Bishop ya M23 vous avez bandeko on est comme moi rappel à Muke nazana kanda nane sengote nini bomba mabibo kande na banda vidéo non pouvoir ya baluba oyo ngana comprendre baluba te so ba ndenge nini. Moi je n'ai jamais vu même Kabila bolobo traitera de motema mabe en tout cas na époque na bana ko sala mambo te. Comment expliquer armée numérique ya Chilombo ya Fachi o bayaka kolobela eto po balingaka ba soutenir et belé na réseaux sociaux awa bokipa bango te
Qu'occuper peut-être c'est trop dire parce que baton souba au cansané que non. Biso to ya bolo ba isa poto lia mbongo to peut na besoin ya mbongo. Ndenge na passé message. Il y a musala grâce emi azosala. Eza mabeto malamu wana ya mutuna. So eza malamu. Et crédit ezokende pa na nani. Nani anoma grâce emi Fati, OK? Siko tango grâce à osala mambo malamu o bat bazo kumisa. Crédit ezokende pa nani. N'est-ce pas Fati? N'est-ce pas na pouvoir en place? Siko tango mutulu rolanga na ye et na 8 ans il y a aussi la vidéo pour nous informer ba congolais que na mboka malgré réalité en face il y a quand même de ces gens là oyo badana monter ma rosunga mboko oyo message wana eza iko profiter na biso tote eza tina tote eza la tina siko mutulu rola ngai s'il faut non le baneti nini na bongisa ngo pour na bateau yo bah vous avez un problème à compréhension s'il faut qu'on pesa mutu ata voilà to que musique te ko encourager mutu net dans mon salon personnellement na salaka nazo mérité te que grande dame bravo koka ya ngo boye bisanga so na mérité te boye bisanga mais moi je crois na mérité. Malheureusement, pouvoir y a balouba, to éviter ce qui en tout cas, franchement, et là où elle est la raille, n'a beau mais on tellement mis dans le binaire roloba. Ces gens, bateau baya roloba là-bas, on va dire qu'il y a un bateau belé va souffrir. Moi, n'attends pas qu'on me par respect. Moi, il y a des gens qui m'appellent, au début, ils vont motiver dans YouTube, TikTok, machin. Grande dame. Faire une analyse sur le dossier où le balobi m'a emboussé pour le pagala pour na mokunzamboka. Maintenant on a méga tes mères sauvé. Aïe pas na pourquoi pas ébiqué non. Na linga fati. Ils ont ok gauche droite té. Bien que attends so ma bezali to ya ko ma bezali parce que boli mo solo ya mwana. Bat ba okemba pour vous soutenir, mais vous êtes tellement méchant, vous préférez aller et pas na bateau balingarabi note ba fingarabino bo pesa ba mbongo pour ba correction. En fait, c'est une folie hein, c'est vraiment une folie. Bateau ba finga pouvoir en place, bandeko o boyebité. Bateau il n'habite dans le bateau Fati voilà, bateau Fati oyo bazali n'habite dans le banini baza mandaté topé bas jouer rôle n'habite ya holandela ba mouvement ya batu nyoso ba ya koloba makambo tali mboka machin ba benga batu wana pour ba pesa ba mbongo pour ba changer les côtés topé ba mo koloba la bango tobi ba mama Congo baza parmi bato ba finga ya kosakana te soki le moment on sait que la Félix 3e mandat to pas comment soutenir et ça passe comme on li ambongo. Et là, ça n'a pas ces années. Dans cette vidéo, il y a quelques semaines passées, tant qu'on a eu la sanction, on a banque. Dans cette vidéo, on a eu Bishop et M23. Certainement, vous se rappeler. Bishop a sali live à l'objet au fin sous Félix Zobate parce que Mouto va au fin bizarrement, Azar pour changer la stratégie et du coup, Azar pour aboutir. Tibo mon constitution est changée. Donc, hier, membre fin Félix est associé parce que pour y comprendre ça que n'a été souvent se rappeler. Bandeko. 2 jours ou 3 jours après Bishop a béni un grand dame boni. Au bail si on sait les vidéos mon gars c'est si c'est dans la vidéo parce que c'est un grand frère. Tout cela n'est bien. Abi bon abanyo se galobi ah mais obi que na leli en mon bien na ndene. Abi non mais bat na bino bien ngati. Bail si ngana félicitations ne normalement rejoindre quand na bino. Natika la bon on a joué moins et pas quoi na mela coca combien 3000. Na monsieur vie quand bien 500 balles na fouté la orphelinat. Na futa loyer orphelinat bi jamais na repesete abi na o de youtube ya lo bawana ozano ba contacter nga ba contacta nini
Oh, même à tenir sur le baka, tu peux pas l'obéir. Moi, je ne mange pas, je ne bouffe pas. Abi, mais Yuma, habitué au monde à biso ça à quel est l'on a toliaka. Et nanga mon abiso à opposition, même nanga mon abino toliaka. Parce que ça n'a pas battu n'abino misusu abi. Maman, comme on dit au bébé, c'est biso kopa bumba pour finir bumba. Tu vas nous relier à moi 1000 chaque mois. Parce que fallait que tu le bas, en bien naïe. Donc, bino, vous préférez vous passer un bon on a bateau parce que finir bino. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na lukina yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu ponanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga Okitanase pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe na bomoi papa Ozali nzambe na bomoi yawe Ozali kondi oyo esimba bomoi nanga Ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo Ozali nzambe Ozali nzambe Mokote lokola yo Zambe na ngoya Olatike mo vandina mo santu Ozinga bina banjelo Bakoye mela kayo tomo pe mopa
Lingami na Angelo akoyembelaka yo ntongo mpe pokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolengalingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambo maladie na biso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa konzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki na mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konika sebe mpona nga na yo